Coucou, coucou, mbote bande konyo so bozolanda vidéo. Oh, j'espère que vous allez bien, vous bien. Comme on a un chien ministre de la vérité. Bande konanga ba congolais, oyebi eloko moko so na vandi nazokanisa ndenge salanga mapasi. Eza komona batu oyo batikaka pouvoir te. Komona batu oyo bavandaka. Mutasa ko mukolo. Asa komi na âge ya pension. Asa komi na âge ya kovanda vraiment, azui retraite, avandi na bakoko na ye, hein, azo enjoy ki koko na ye et tout, mais komona bango bakangami kaka na gouvernement. Eza na makambo ebele oyo ekoki ko changer. Mais moyen échanger eza te. Pourquoi moyen échanger eza te? Parce que bato balingi kotika pouvoir te. Baza na ba mentalité moko boye makambo akala. Baza na ba mentalité misusu ya antiquité. Baza na mentalité ya makambo misusu oyo na monde ya lelo na 2024 comportement na bango ekosimba te na ndenge makambo ezotambola na 2024. 2024 toyo komona président Traoré bandeko na nga na âge ya 35 ans azwi mboka na ye, a comprendre mindele, a comprendre baje na bango, azoteya population na ye, azo encourager population na ye. Moi na 35 ans parce que azo comprendre na 35 ans ayebi ko comprendre mentalité et changement nini esengi na Afrique po biso ba africain tokende liboso. Mais soki tozozwaka ba papa oyo babanda na tanga Mobutu, boya bandaka na tanga Muze, lelo bakomi na temps Félix Tshisekedi Tshilombo, toluka changement. Mutu déjà mentalité na ye eza mentalité ya 2005. Mutu aza na mentalité ya 1990 na 2024. Na mentalité wana esi akolaka nango, na mentalité wana esi mesani na nzoto na ye, aya omemela biso nini? Po mentalité na ye eza moyibi. Par exemple, même ba o baza moins jeune, tellement bakuti ba papa o ba mesana na koyiba, ba mesana kosala mabe, lobi omona asali mabe moko songolo pakala, ba memi ye o bakangisi ye, ba welela bango pe bango pe soka bakangi bango ba maladi moko ebotaka na banzoto na bango. Lobi tomona o abandi koluka poste. Lobi ka neti je mutu azalaki condamné ou bien mutu azalaki na basambisi ye comme il faut te. Lobi aluki poste. Lobi a gagné pe poste yango. Lobi pe akomi pe ko servir poste yango. Est-ce que zalaka? Est-ce que zalaka? Mutu azalaki condamné, abaluki. Lobi akomi nominé, lobi azui poste. Siko changement obiso tozoluka euta wapi? Tokozwa changement ndenge nini? Parce que majorité ya batu baza na esprit yako nga pe na tonga, nga pe na yiba, bana na nga pe bazwa natika quelque chose, abanda kolota ba mapango, aza kolota ba voiture, lelo bopesi ye poste. Lobi asali mabe, lobi to baluki azongi. Président Fachi, président oza papa na biso, président aza papa net roi azalaka, aza roi. Et donc mboka na ye bana batu nyonso oyo ba azo servir bazali bana na ye. Oui, olobi démocratie. Démocratie elingi koloba te mutu so asali mabe ayibaki, lobi ba condamné à servir 2 ans 3 ans, obaluki azongi, opesi chance mususu, opesi na poste. Mais tant ko ko mbasala musala na bango comme il faut, ba ko banda neti ba banjo sala. Après, bazongi na ba comportement na bango. Bazongi na ba comportement yugos. Koyiba, ba makambo ebele, ba accusation ebele. IGF aosala musala na ye. Bazolo ba koto yo mbongo kokaki te, koto yo bayiba kiboye. Mais IGF musala na ye za kaka asali ba investigation, à comprendre, azu dossier, akangi, ake apesi na justice. Muta osala musala justice. Combien de personnes au IGF akangaki? Au IGF amonaki ke basalaki musala comme il faut te bambongo ezangi. Mais lelo baluki bazaka kawana. Mutu ba akize asali video ndenge nini ya kosala cop
na mindele na bachinois na banani emonani adémissionné basali eloko te akei o mboka nini mboka nini oyo papa na biso Faci na remarke oyo papa oza na molimo opesa bato ba deuxième chance mais eza na bato mosusu babanda kala ntango ya muze ntango ya mobutu baa bato apesa chance te bato akopesa chance ne nouvelle génération bato oyo boyebi ke asala mosala me aza na kati ya bascandale ya moyibi te aza na kati ya bascandale ya accusation te akota prison te bakanga ye te et tout ça mais bato tozose répété bazozonga kaka babaluki bazongi kaka mentalité nini oyo bango baza nango na mutu oyo echangeaki ntango bakangaki ye mentalité ya mutu mama ya biso alobaka mutu déjà sasa akoti déjà akomi na ba 30 et quelque po changer eza difficile po il faut imaginer pendant 30 ans azalaki na cet comportement ekomaka po changer ye moko il faut aluka changement ou bien nzambe asala ye ngolu achanger il faut ye moko reconnaître ke eloko nasalaka eza malamu te soki areconnaître ke eloko nasalaka eza malamu te changement ekoya mais soki ye azomona eloko azosala eza mabe te baakizaki nga na eloko na démissionné kaka navandi na nga après une année 2 ans na changer stratégie nazongi lisusu changement ekoya ndenge nini ekoya te papa fungola miso bato omoni ke na première mandat na o basalaki malamu te bakozonga so na deuxième mandat te bato oyo bazalaki na baposte songolo pakala oyo baakization ebimaki ki moyibi ebimaki bakangaki ye bako baluka so bazonga na kati ya gouvernement te baza bata kozongisa bango te papa na nga Faci kozopesa bango ba deuxième seconde bayibaki tuka liboso bazongi bandi koyiba katikati mais soki tolobi misala awa esalami na ba province il fallait batia banini ya mai toyaki tolandaki yango na bosola politique batie banombre oyo esengaki bango te mais ti lelo bato wana baza ya kokangama te bazotambola na bango libre mais bakokisi misala comme il faut te basorte de mouton esi ebukani ebandi ebukana bamabende esi ebukani esi ekabwani mboka eza salite soki mbula ebeti tala babidon ya plastique bakote mosusu moya bato baleka eza te salite eleki siko bato nyonso bazotia bango na poste batie gouverneur batie mutu boye bazosala misala na bango te olie tochange ata bato totala bato vraiment ata bapesi ye mosala moke azosala mosala na ye à 100% toloba moto azosala mosala na ntango ya poste moke bapesi azosala mosala na ye bien aza sincère tomatisa ye likolo to encourage ya continue bolamu tozocontinue na bato basi bakangaki bato bazalaki condamné lobi baservir 2 ans une année 9 mois babimi bazongi base nominé encore tozwi bango lisusu na poste tozosala nini changement koya te parce que mentalité ya mutu nano echange te mentalité na ezali banome nga na kozwa mbongo na kosala oyo ekoki na nga nasala après nakei na nga so mpe alingi akende te azwi mwana na ye azwi mwasi na ye achi donc poste wana ekomi ya famille totambolaka bongo te papa na biso Faci bato oyo ozoremarke bango basala mosala kopesa bango deuxième chance te balongwa bakende ata bazongi balingi bazonga lisusu bakozonga lisusu te parce que ozalaki déjà condamné osalaki déjà mabe makambo na oyo esi ezalaki nango kitoko te mandat bapesaki yo osali eloko te comment fait-il bafutaka bino par mois gouvernement azangisaka kofuta bino te na baposte bozalaka nango me boyibaka kaka me bosalaka kaka mabe vie etambolaka bongo te po kongo échanger il faut koluka bato oyo bakosala mosala comme il faut bao bazosala misala na bango te basalaki misala na bango comme il faut te banegligeaki misala na bango bazonga te tozwa bato oyo toyebi ke batiaka ye na poste boye asalaka mosala na ye comme il faut nde tokomona mwa changement bandokota moke bagene oyo mpe tozozwa totalaka mpe bacv na bango bino mpe bagene oyo bazonome bino ntango bokoti bovandaki libanda bobandaki kokritike bapapa oyo baza kosala mosala bien te
mais lelo bokomi na poste bomituna bapapa basalaki te lelo nzambe apesi nga ngolu nazwa poste oyo sala mosala na yo comme il faut soki osali mosala na yo comme il faut nde changement ekotaka na kati ya mboka mais soki tolobi biso nyonso tobanda ozwa poste tobandaka koyiba etali biso te on s'en fout changement ekota na mboka na biso te jeunesse congolaise soki olobi yo kotelema te okofungola misu te okobimaka libanda osala marche te obanda oréclame badroit na yo te okozala aire nyonso so babi to réclame badroit na biso yo olobi na moi makasi yo ngai nabima nakende osala marche na nango akende vote na okende nanga kovote te yango tozose retrouve na tozose retrouve na bamakambo ebele na bato ebele oyo baza ata bazalaki ata kutu te ke bakóma na baposte place bazali donc eza lokola connexion ngai nayebi oyo ngai nayebi oyo na connexion ngai mpe natieli yo poste lokola papa na bino asolaka nazwi ye natie koto oyo mboka etambolaka bongo te mboka etambolaka boponi mutu oyo aza gouverneur ayebi mosala na eza nini boponi babourgmestre bayebi mosala na bango eza nini eza te ke gouverneur bandogangelaka bourgmestre aire nyonso bourgmestre ayemokabi ke commune na ngai fo ezala propre commune na ngai fo population bisika na commune na ngai na édike bango nalakisa bango soki okosengake bato bazovivre na salite balingi konetoye basalite na bango te bofutisa bango amende bofutisa bango amende changement eyaka na mboka ntango bato nyonso bazocomprendre basosoli bayebi ke ezali important mpo changement ekota na mboka na biso eza te ke tovandaka na kati ya salite eza te ke so tonome bagouverneur tonome bapremier ministre tonome oyo koto oyo bazwi poste bazoloba ebele me mosala ya mokie batie yo wana mpo olobaka mingi te batie yo wana te so moto akritike yo okangisi ye so moto akritike yo ofundi ye bakangi ye soki journaliste alobi sur makambo mabe ezosalama na mboka bakangi ye olobaki mabe obengi moto wana tata mokolo mpona nini olobi boye mboka wana eza démocratie te wana eza kidictaterie parce que population congolaise aza à l'aise te ya koexprime ya koloba oyo ezoswaye na kati ya motoma mpe azobanga bakokanga ngai me ntango tolobi eza démocratie ezali oui population azali na droit ya koréclame population aza na droit ya kobima libanda asala marche eza te ke bato mosusu so baza cool na gouverneur batiki bango basali baconcert batiki bango basali bamarche na kote mosusu bazobloke bango ata congolais alobi azobima marche atumbi eloko te asala eloko te azoyemba tomonaka bapolisier nde bamaltretaka bango wana eza démocratie te démocratie ezali ntango bato bazotambola na kimia bazosala marche na bango na kimia bazoréclame quelque chose botiki bango basala yango mais soki basali mobulu nde bofrene bango mais soki basali mobulu te bazotambola bazoyemba bazoréclame pourquoi kokanga bango pourquoi kobwakela bango bagaz président Faci ntango olobi démocratie il faut tomona démocratie ya solo eza te yo olobi démocratie mais bato baza na se na yo baosala makambo etali bango eza te ke yo olobi démocratie mais gouverneur afrene bato basala marche te tokutana à la prochaine bandeko na ngai bye bye